Yezo alakisaki na ba apotre na ndenge ya kobondela ezalaka na tina basenga tokobondela ndenge nini ya mwana alakisaki bango le seka wa biso tuzale plus riche pa bate olenga na lube osengi kaka ale apesi nzembo banzembo yetune na biso na kati na banzembo wana bondela makasi tala woyo boye kuyemba wa banjelo baye beli nini bango batu bapesa kinzembo wana pate tozala na relation ya kitoko na nzambe na biso ekasi yako yibi yango tina te Sikira,
Vous êtes bien sur Kimbangu. Yesu alakisaki na ba apôtre na ndenge ya kobondela ezalaka na tina basenga tokobonda ndenge nini ya mwana alakisaki bango sika wa biso tuzale plus riche pamba te olenga na lube osengi kaka ale apesi nzembo banzembo yetuni na biso na kati na banzembo wana bondela makasi tala oyo boye kuyemba awa banshelu baye beli panenini bango batu bapesaki nzembo wana po ate tozala na relation ya kitoko na nzambe na biso ekasi yako yibi yango ntina te
Vous êtes bien sur Kimbangu 21.
Video oyo outi kolanda ezali kaka première partie. Soko sepeli nango olingi kotala ba partie mususu luka yango na groupe WhatsApp les news de Kimba. Les news de Kimba ezali deux groupes. Les news de Kimba 1, les news de Kimba 2. Hello, this is Joman from California, USA. You are watching Kimbangu 21, the most trusted name